suis ça. Surtout dans short fond. Bato belé bandime belé bana basida. C'est-à-dire bazana basida, bazana na prostitution moko spirituelle. Donc sida oyo lobi ya molimo. D'accord. Bandime belé bazana sida. Bazana prostitution moko spirituelle. Au mona mundime na église oyo, au mona ndime na église oyo, ozope malade. Ya molimo ata ozili pamboli. Oyebite zemi wana oyo zoaki wana. Ozeli na église nini? C'est ça. Quand Dieu te promet quelque chose, reste sur place. Elisa bimisi batunyoso. Lelo oyebisi nga mwana na ngai Penelope. Mwana na ngai oyebisi oye soko za na spiritualité te oza na vision te oyebisi que non bon Penelope lala wana. Ngai na ozala likolo na yo po la muka il faut na tia munoko na nga na munoko ya nani ya mwana. Na loba te non mais ça c'est ezakisi. Pour ne pas faire lelo ceux qui na ba caméra ou ya lelo oyo tozana nani bazo filmer ba partout hein et tamboli ceux qui période wana ba caméra ezalaki aujourd'hui ba linga trouver Élysée qui nazana kisi na mona bizo mais mwana na nga Penelope ya mwasi yo o Mathilde likolo ata sur kufi mes frères aux hommes kofi ya sanctification vous savez pas comme bolingo etali ma spiritualité bolingo eza makambo mosusu na ndako babengaka yo pasteur te babengaka yo chéri bana babengaka yo papa c'est pour dire que non il faut qu'on essaie un peu de faire la part des choses. D'accord. On ne peut pas être spirituel et loko mukeka alléluia non na ndako bozoko lia na ndenga spirituel bon en tout cas bon désolé alors bon s'accoupler alors spirituellement non. Quand tu vois que nos mois sur Oyo, mais ça pas tout mon souci est belé. Au moins pena, azana ba prière belé mais songi sur bandi téléphone. Ti mobile ko vanda wana azo zelagaye. Ceux qui na mobile azana malobate. Mais ceux qui na ba songi azana maloba. Mais ceux qui lelo Oyo libala na kofi. Au condamné Nzambe au concerné serviteur de Dieu. Non, il faut pas. Les blocs comme ça, il faut que les gens prennent conscience. Il faut à l'Okaliboso, même si ce n'est pas la charité bien ordonnée, commence par soi-même. Au bani nandako, au préparer banana yo, au ki, l'église. Ce que ça les nique non, en tout cas, au kokité. Est-ce que Saint-Esprit a okim? Bonjour chers internautes, c'est bien moi votre frère bien-aimé Deo Nzinga. Alors, toye lisusu ko liboso abitandobi ke couper sabino ba message basango ndenge ka kezali koleka na pembeni pe na musika ndenge ka kezalaka parce que tozawana toujours pona kosala musala ndenge sengeli couper sabino nyonso tu basango o ezali koleka kati na mboka pe libanda ya mboka na makambo o ezali kosalama. Nengo avant to banda émission ya lelo bandeko tokokende vraiment na motema mobimba kopesa ba condoléances na ndeko na biso frère na biso l'un de nous oyo tokoli na bango na mbinza ipen famille Chamuna o bauti ko bungisa maman Chamuna en tout cas tozana bino de cœur donc ba condoléances vraiment le plus sincère kati na libota mobimba ya Chamuna tokei pe kobosana te kopesa pe famille oyo Kadiombo oyo papa uti kotika biso otoyebi kazalaki vraiment comédien munene kati na mboka na biso. Et puis, à komaki analyste politique, comme on a l'élo, toyebi vraiment te, tokoki koloba na ba détail te comme il faut, mais selon oyo ndenge kaka batu bazoloba, biso toya kate faux certitude ezala avant to kende na message wana comme il faut, mais eloko ka to koloba to pesi pena famille na ba condoléances de tout cœur, Nzambe aleka vraiment na ko pesa bango kimia, Saint-Esprit eleka vraiment na ko simba mitema na bango. Parce que ezali facilité subitement comme ça, ou sa grande personnalité comme ça fait trop mal na mboka, comme on a que bato bazo kufa kaka bazo kufa, alors bato bazai ba historique o lelo bana bakoko bénéficier na makamebele tozo perdaka toujours bango, to éviter banani bakotikala parce que ndenge bino moko boyebi pasteur Eline dernière fois yebisaka bino yé vraiment à Outa côté à Lubumbashi na yango est tombé bien quand même to meka kolobela o ezali kotuna pena motuna soki pasteur oyebi papa na biso Kadiombo
Ah, c'est malheureux, et puis en tout cas mes condoléances à toute la famille, parce que vraiment c'est dommage. De l'eau oyo ndeko akufia tikibiso. Ngana yebaye, on était encore de jeunes. Oui. De jeunes, à Sala Théâtre, na Katouba, les gens qui connaissent Katouba, c'est là où il habitait avec les Moufankolo. Oui. Alors il faisait quand même le théâtre jusqu'à ce que Akena Kinshasa. Na banda Olanda pe ba émission na ye, ndengazo ko parler sur homme politique, ba Moïse Katumbi, mais c'est dommage. Aujourd'hui na landa qui commence que ba côté là qui est ba idie ba caméra, ba idie quand même ba makambo. Moni c'est moni Congo papa les habits Congo, il faut connaître un peu d'arrêter certaines choses. Dans le sens, nous avons une opinion. Surtout, il faut accepter l'autre. On a nos barapena, biso ba Congolais vraiment, na éviter ce qui, il faut, ils ont bandé la biso pour créer biso. Parce que, nous t'aimons ma bé pour notre opinion. Aujourd'hui, il y a des gens de, par exemple, politique, ceux qui t'occupent en côté, occupé biso. Voilà. Automatiquement. Alors, je vais juste aussi, il y a des gens de Fayulu. Il y a Mbemba. Je connais pas mal aussi des gens de Mbemba parce qu'ils viennent dans le Lubumbashi. Ils sont des Lubumbashi. Mais si quelqu'un il a son opinion, à côté kabana na yeboité parce que j'ai appris que non alanda qui na banani que non ba poisona qui tango ba kenda qui ko comme ça la infrastructure na yé non tango ba kenda ko iba biloko ba tika ki ba poison ba poussière les ana ba makambo de les olo banana. Alors ça c'est pas normal. En tout cas bato bazo sala bongo biso nyonso toza bana mboka. Alors on accepte l'opinion des autres. Alors c'est ceux qui bande ko na biso ba luba pe ba ko mo ba ceux qui bango pe ba wimbo ok biso pe to banda Congo siko zalambe bo mika jombo biso pe to banda luka pena to luka moya ke ndo boma fayu beto luka moya ke ndo bama nani mutu mususu lokola non, c'est-à-dire nous devons quand même accepter na mboka wana que ba ekolo nyonso bazana bato na bango et puis on accepte le lot c'est le temps papa ceux qui za temps zamba chai wana Bible zoloba toutes les choses concourent au bien, c'est ce qui est Dieu. Toutes les choses. C'est-à-dire quand on parle de toutes choses, dans le bien, dans le mal, ce qui est conquéri et nani, Bible dit toutes choses concourent au bien de ce qui est Dieu. C'est-à-dire ce qui est en plan yanzambe et les kabongo. C'est-à-dire écouter dans toutes les choses. Zambe n'a permettre jamais. Zamba konisa, Zamba kotsa, a komisa kamuto mokonzi, ce qui est Dieu. Bible zoba toute autorité vient de Dieu. C'est-à-dire ceux qui nzambe, oui, tokoza la pena les cas qui na vote fayulu, asala kibo. On ne disconvient pas, on n'a pas de preuve. Mais ngana ko lo bakaka sur le plan spirituel, mutako ko koma wana te sans que nzamba comme ça. Parce que toute autorité vient de Dieu. Aujourd'hui ceux qui nzamba permettre toza na mokonzi wana. To sambe la pona ye. Nzamba pese mayele. Pona nini? Mboka wana ebonga. Enfin que biso nyoso oyo tous à la peine qu'on a mboka na biso mboka bakoko na biso mais oyo lelo oyo ndeko akei atiki na ebana misato la garçon akei on a nini alia pe mbongo nani te ya fachi pete alukaka pena bakutana na fachi bamona nite ba che bakala akukutana na fachi tango zaki makambo abengisaka bato awa baartiste banini ndeko kutana na fachi mais n'a pas encore mangé quelque chose ou allié makambo à l'état banini tout ça non. Il a beaucoup aidé. Moi, je viens de Lubumbashi. Moïse Katumbi. Mais moi, je connais Moïse Katumbi. Parce que place de cela qui Katebe Katoto. Et nous, on était un peu là-bas. Je partais tout le temps parce que mes cousins étaient là. Je connais. Je passais Katumbi. Ça pour dire que non, ce n'est pas dans cette manière-là qu'on va construire le Congo. Ce n'est pas dans cette manière. Alors, tous à la quand même. Na bolingo tala congolais azana facilité à kochela mutu kwa mais molimo wana kalizara te lelo tozomona makambo boye et comme koleka ya ba poison makambo bele et tu as Bible zoloba dans les derniers jours l'amour de plus grand nombre sera fait l'amour de plus grand nombre c'est-à-dire tala mutu azana bolingo te yo pe kokufa mais ozochela mutu bakapata loko bo mais c'est pas normal mutu il faut tout s'accepter
mutu na mutu azana opinion na ye. Ceux qui a défendre, à sentir que nous défendre Fachi. Boutika défendre. Ceux qui ont défendre que nous défendre Mbemba ou Fayoulou. C'est ton opinion. Il faut pas bomber l'eau pour nous. Atika banana ye pour nanan. C'est pas logique. Comme les Anglais disent que non, it's not fair. Merci pasteur. Yango toko tana biso na vif émission na biso na mukola lelo au lieu que makamwana toko lobela kango sima parce que ça plus côté politique comme na ke ba danger comme belé na makamba boye comme na banda facha ko batu bazo kufa et comme ko sala na mawana passe mais tozo senga kaka na famille ya ndeko na biso ka diombo nzambe vraiment ba condoléances na biso nzambe apesa bino makasi le Saint-Esprit aleka na kwa peser oza ba pasi ya mitema na bino tozo compatir na bino vraiment merci beaucoup mukola lelo to bengisio parce que na yebite récemment tote ko sala pe émission moko nande ko moko oyo abengami na kombo ya pasteur Botin Ndala na yebite soki vraiment on mekaki ko tal un peu émission yango. En tout cas je le salue d'abord en passant. L'homme de Dieu il a en tout cas, on a Moussala Kitoko. Moussala Kitoko et puis il a bien parlé de la part de Dieu. Ah d'accord. En tout cas, on a PCM Bote, pasteur Ndala, ici Kazali, Nicolas Baksalisus. Ah, merci beaucoup. Lelo pasteur Bandeko Mingi Bakomela Kibiso, Tokena Mituna après, mais le problème où ezali tolingaki koyeba na mito banda vraiment émission na biso mbala moko mais avant to kenena nous kati na émission vraiment ndenge na momesano ezalaka ko pesa bandeko no surtout oyo balekaka vraiment na ko soutenir biso ba mbote ebele place no surtout yo zomi okutami en tout cas ba mbote na yo ndeko yope oyo ozalaka na moi ba kwa komona ka ko soutenir biso eza pasi mais nzambe kaka aleka na ko toucher motema na yo lisungi tozolo batangu nyo surtout eza kaka mbongo te eza kaka te ndenge basala nzambe balobaka que non ozumbongo tien enveloppe oke o seme o sai ko seme eza bandenge ebele ndeko okokipe ko seme na makanisi okokipe ko seme na ko tia j'aime okokipe ko seme kati na ko s'abonner kati na Gemidor TV nango tozoya toujours ko pesa bino ba encouragement na ko talisa bino ete biso tozana posa na bino enfin que musala oyo etombama ekende liboso nango tokoti tozokende na émission na biso vraiment na mukola lelo pasteur lelo batebele o bakomeli biso komona keno ezali vraiment bazolobela mingi stabilité na kati na bana nzambe bandeko bakomi mingi balobi ke epa na bango bazomona lokola lelo vraiment bana nzambe stabilité kati na bango ya bosolo ezate na yebite na place wana tu ndenge to bandika mbala moko émission soki okoki koloba nini na liboso oyo andola biso na mukola lelo. Non, mais stabilité est très important. C'est pas la question, on a tellement de questions, on a ma question. Oui, c'est ma question, Bandeko Batindi. Bandeko Batindi, mais c'est un peu pour répondre à la question. Stabilité est très important, même dans quatre églises. Stabilité est très important parce que ce qui totalie bien. Je pense qu'une fois j'avais parlé de ça, sur la stabilité dans l'église. Bas sacrificateur au babanda ko porter arche en colo. Bible les olobani nikeno bas sacrificateur banda porter arche en Zambie. Bazala qui n'a même taille. D'accord. Avec la même taille, c'est-à-dire au sur gazana 1,50 m au 1,50 m, il y avait 4 sacrificateurs au banda ko porter arche en Zambie. D'accord. Pourquoi banda ko bangonyo sur na taille moko? Parce que arche za la déséquilibré. C'est-à-dire na katia lingomba lelo, na bana nzambe lelo, na ba église lelo, il faut ba sacrificateur, oyo ba serviteur de Dieu, oyo ba memaka lingomba, ba salaka baza ba sali na katia lingomba, baza la même taille. C'est-à-dire quand on parle de même taille, on parle de même pensée, même vision. Parce que mon koso kazalaki na 1 mètre, mususu azana 2 mètres, mususu azana 3 mètres. Tant que bazo porter arche, arche kozala déséquilibré. C'est-à-dire na katia lingomba. Lelo ozomona la plupart ya batu lelo, ba serviteur bazo ko yoka na kate. Mais ekozala na influence, ekozala na impact na vie ya bana. Bana ba kopamba mandeni. Parce que les sacrificateurs doivent marcher en fonction, prendre l'arche en fonction de la vision que Dieu a donnée. Alors ceux qui sont sacrificateurs, ils taille mon côté. Déjà l'arche c'est là déséquilibré. Un mètre, c'est-à-dire il y aura la stabilité même dans l'église. C'est-à-dire qu'il y aura impact
rythme moko na vie ya bana c'est ce qui likolo eza stabilité bandimi ba ozo stabilité ndeni de c'est pour cela la stabilité est très important il faut vous avoir la même vision même pensée. Mais kolanda question ya bandeko oyo vraiment na réponse oyo zo pesa biso c'est certes zanengwana mais siko pourquoi oyo biso vraiment pena jemido tolinko ba stabilité on a pourquoi ezate na mukola lelo. Et la plupart stabilité lelo bato belé. D'abord bato mituna no beza stabilité. La plupart ya bandimi baza pressé na makamaza. J'ai bien dit que lelo aujourd'hui il y a des pasteurs, il y a des serviteurs de Dieu. Je ne mets pas leur ministère en cause. Ayebika ka 2-3 versets à se proclamer pasteur. À quelle école la théologie c'est proclamer pasteur. C'est bien de servir le Seigneur. Mais il faut la vision moko oyo parce que zo même peuple ensemble. D'accord. Et ça à travers yo au canal et ça yo au Nzambe azolekela pour na kopambola bana Nzambe. Aujourd'hui bana Nzambe lelo baza stabilité. Margi azana vision na ye margi azo salela Nzambe na kacha lingomba mais ye moko za stabilité et loko zo marchete maramusu marchete ba mususu eza c'est quoi eza pressé ezo boma même bandini belé pourquoi les loza na kacha lingomba ozo salela Nzambe il faut marcher selon la vision que Dieu t'a donnée. La Bible dit que chacun marche selon l'appel qu'il avait reçu de la part de Dieu. C'est-à-dire ce qu'on y a dit vision na yo. D'accord. C'est très important. Pourquoi les lots te belé baza stable même bandimi. Oui. Même sur le plan mariage na bango, sur le plan musala, sur le plan vie na bango, la plupart bandimi baza stabilité. Bazo sel lanzam. Or que Bible zolo bandimi. Bozala mitu non bozala mikili. Okomona ba place mususu. Même ba païen bazo tellement bazo ko pambo na koleka biso ba chrétien. Mais eloko wana okoki ko expliquer ngondeni comment na lelo et comme vice versa comment na ke ba pakano o lelo tuzo bengo ba pakano ba sambela kate mais comment na misana na bango ezo kende liboso bazo pambwama donc to lo banini satan mutazo pambola bango ou ezaka nzambe. C'est pas ça mais le problème c'est que je n'ai pas encore fini par rapport à ça. Lelo bandimi lelo pourquoi ba mususu c'est vrai qu'on marchait selon vision Nzambe pesa bango mais la plupart bandimi lelo bazomona défaite na kati ya mariage na bango bazomona défaite na kati ya musala vie na bango zo marcheté mais bazo sel Nzambe bazo banga Nzambe. D'accord. Mais problème eza nini pourquoi bazo pamba maté ba mususu ezalaka pressé total nani le jour il y a multiplication à mapa Christ azo yebisa ba disciple abi bozo mapa on a nambisi Christ a sali le miracle a multiplié bambisi wana avant abanda ko pesa batu a yebisi ba disciple faites-les asseoir par rangée de 50 et par rangée de 100. C'est-à-dire na vie ce qu'on a pressé même si on a la promesse ensemble même si Nzambe alobela yo ke yo akopambola yo et tu crains le Seigneur mais opambo maté. Or que la Bible dit Dieu ordonnera la bénédiction de te suivre. Bénédiction c'est makolo et tambola. Pour bénédiction et tambola ilanda yo il faut tambola en fonction de Nzambe aligné. Mais il faut le moment opportun, le temps convenable. Le lo je mon appelle ah depuis Nzambe la kaka ngai. Le lo na zo mona lipamboli wana te. Il faut causer là. Peut-être hein oza stabilité Nzambe opambola ndeni. Parce que ceux qui mutu Christ avant banda ko pesa bango mapa wana na mbisi. Ayebisi bango que non. Ayebisi ba disciples faites-les asseoir par rangée de 50 et par rangée de 100. C'est pour dire que non, peut-être j'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que les oyo, osa le même, osa arrangé à 50. Mais peut-être Christ a arrangé, il y a le même rangé, mais à la 3e personne. Mais yosa peut-être la 10e personne. Il faut attendre ton tour. Tourne Rosala. Peu importe batumusu bazo pas mon manami sunayo. Peu importe batumbazo mona gloire, zambazo réaliser ba promesse na bango na misunayo. Mais yeba que non. L'épargné étant, l'épargné circule toujours. Panier ont circulé. Nanu bakati ko kabolate. Peut-être que vous êtes dans la même rangée. Peut-être que tu n'es pas dans le même rangée. Tu es dans le rangée de 50. Mais il faut causer là. Et là, vous boma bandini. Et vous boma banana nzambe. Et vous pressé. Il veut vivre comme l'autre. Aligi ko vivre le kola oyo mususu. Non.
Bible Zolobani. Dans Jean 2, Bible Zoloba, le premier miracle de Christ. Bible Zoloba Keno. Abi, 3 jours après, Christ a accueilli. Tango accueilli, tango na fête. Tango va inviter na fête, Christ a accueilli après 3e jour. Les lots peut-être, aux ans premier jour, Christ lui-même il a fait 3e jour pour arriver à la fête. Mais il est là peut-être aux ans premier jour, peut-être na 2e jour, aux ans peut-être na 3e jour. Ndenge Nzambe asala biso eza que mutu na mutu tozana babilongi papa Jafar ozana ilongi na yo ngana ilongi na yo. En tout cas moi je ozana taille na yo ngana taille na yo. Moi je pense que non, j'aime Dieu comme il m'a fait, je bénis Dieu ya ko sala nga ndenge nazali lelo. D'accord. Il faut ko pambola Nzambe ndenge asala soka asali yo mulai pambola Nzambe ndenge Nzamba sala. C'est-à-dire mutu na mutu ana tourna yo. Peut-être qu'aujourd'hui tu es dans le 2e jour. Christ lui-même, c'est le 3e jour il apparaît dans la fête de mariage. Mais yo peut-être que nous avons au 1er jour, au 2e, ça peut aller même au 4e jour. Moutuna moutana jour na yo. Aujourd'hui, il y a une compétition. Mais le Zamba salé boy, n'a pas fait na salle. Mais compétition ne outie pas na bino moko. Comme on a que non, bozolanda pe baninga mususu soki bazaboye bino pe bozolanda parce que ceux qui te le binde wana to kendinanu 4 émissions comme il faut. Comme on a par exemple on a batukuna basalaka comment on appelle ça basalaka bazana prière peut-être par exemple mardi au moins peut ndeko mususu kuna yepa chekaka ya mardi donc bango nyonso tout comme on a que donc place déséquilibre pena o batu bazoloba et outi à partir peut-être wana parce que comme on a comment quand Nzamba ko yebisa bino nyonso tout bozana même nini que non intercession na bino ezala kaka mukolo moko est-ce que ça possible? Non, il faut comprendre que non, c'est une erreur. Il y a Moussala Nzambe, et sa compétition, et sa complémentarité. On est là, tout ce qu'on s'est complété. Les loyo, on moni lokolo, on mit touti lokolo. Mais lokolo ne mi touti, mounoko gangi, loboko et simbi, et compatible. C'est-à-dire, l'œuvre de Dieu, c'est la complémentarité. Ce qu'on y est bien loko Nzambe. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu sont devenus des passe-partout. Surtout, biso bato mangala. Oui. J'insiste tellement à Tomangala. Au début que Tomangala, papa Jafar. Ce qui que David Ayaki na kacha shot foire ou bien en Suisse. Ayaki au sein l'église. Au début que Tomangala va ouyate. Expliquez bandeko wala parce que tu vas ouyate David à sa l'église. On dit Tomangala. Bazara na thermomètre moko baye ba serviteur de Dieu. Nzamba ko za la pena asia limbisa okala. Mais il y a tikalika na lisumu na yo kaka wana. Nzamba sa limbisa yo. Parce que relation ya Nzambe na musali na nze na ye. Et ça problème ya Nzambe, et ça problème ya mutute. Lelo oyo David abomi mwasi ya Uri. Po bimana mwasi na ye. Ce qui lelo oyo David a sa l'église de Chotefort. Ou bien na Suisse ça. Na bato mangala. Na na une église là. Oh, il y a bon maga moi si ya ndeko Jafar, il y a bon maga moi si ndeko tel. Bazo rappeler au masumu tant que Nzamba salimbisa. Lelo oyo. Dieu l'appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Mais ce qui est l'eau, c'est Salomon. Salomon, Moïse. Bakeko linga basi oyo ye moko a prophétisa. Ce qui est l'eau, ye a wana shot fond bien nani. Aucun Congolais mutamangala. Je précise bien aux en église. Ou bien tu as un exemple le yanine. Na ba médias comme moi et Béléa. Élysée. Na femme moi na femme de Sereptawan. Moi na Kofi. Élysée bimisi batunyoso. Lelo yebsinga moi na nanga Pénélope. Moi na ngai oyebisi oye. Ce que la spiritualité, tu as la vision, tu as que non bon. Pénélope là la wana. Na ozaya likolo na yo pour la muka il faut na tia munoko nanga na munoko ya nani ya mwana na lobate no mais ça c'est ezakisi pour nena ko sala bo lelo soki na ba caméra ya lelo oyo tozana nani bazo filmer ba partout hein et tamboli soki période wana ba caméra ezalaki aujourd'hui balinga trouver Élysée que nazana kisi na mona bizo même moi na nga Pénélope ya moi si yo Mathilde likolo attention à Kofi mes frères aux hommes Kofi à sanctification
C'est pour dire que non, nous devons, nous les serviteurs de Dieu, nous devons quand même, nous devons faire toutes choses par recommandation de Dieu. Tout ça, la macamboté, parce que, nani, ce que vous avez question, totuna, les lots, il y a l'union, mercredi, il y a mercredi, pour bloquer Mouninga, il y a un séminaire, il y a un séminaire. Eza Moussa, papa, Moussa Nzambe. Mais eloko nini pena esalaka ndenge wana eloko nini oyo ezaka kati na mutu étant un serviteur de Dieu yo moni ke muninga wana ache par exemple baza na eloko moko je sais pas comment dire ça nde baloba ke baza na service moko na mukuse service wana eza par exemple samedi ezali de samedi vendredi samedi dimanche que ndengeza ke ba ça l'évangélisation mais yope kaka oye kaka même jour même idée la quitté mais tellement quoi apprendre oye mbala moko ochake yope oza la même service même jour même date et là on ni oyo et ça la kana est-ce que y a une place to solo de la stabilité zate ya ngona eza question stabilité eza komi zanga komi yeba la plupart des serviteurs surtout batamangala bango je pense que non bami monaka ke bango nde bakufela bandimi mukolo bandimi c'est Christ biso to kofela bandimité bandimi baza bisoté d'accord alors ceux qui moninga sali et que tu sens que non, les enfants de Dieu doivent bénéficier de cette grâce là tu ka bango ba kena grâce wana pourquoi combattre l'autre si toi tu n'as pas cette grâce c'est la complémentarité les lozana don ya boy ozana aujourd'hui Moussa les a bisoté même des 4 évangiles. Parmi les 4 évangiles, il y a Jean, Marc, tout le monde a bandako salamim. Azako ko décortiquer Christ en fonction de Nzamba bengai. Oyazolo bakeno c'est le fils de Dieu. Alobi que c'est Dieu. Mutuna mutazana révélation par rapport à Nzamba bengai. Est-ce que bino lelo révélation nezaka katina bino? Mais ça dépend mais il faut mieba et c'est pour cela aujourd'hui les pambolés olandate. Les pambolés na makolote parce que pour les pambolés bota makolo. Oui. Il faut marcher en fonction de Nzamba lingio sal. Au moins aux sal l'ensemble. Au comme il cola panneau moko boye, aux autres qui sont 30 km. Et ceux qui sont 30 km Lausanne même yo moko na lokoma Lausanne. On ne veut pas être que des tremplins qu'on a collecté ça bateau mais bisoto koma kunate. Non. Mais eloko on le vraiment kota lisango bien et pas bandeko donc bandeko beli lelo ba koma na bango ba tremper ba koma na bango nengo le pena yazane kaka roulage que azo lexanaye mais on a dit que les autres en tout cas vous avez fait des miracles vous avez fait de grandes choses moi je fais des miracles je fais de tant de choses mais Christ a dit ça que non na bioté dans les derniers jours l'amour de plus grand nombre c'est le foi. Dans les derniers jours, l'amour est... C'est ce que la Bible dit. C'est-à-dire, il faut tous en abolingo. Aujourd'hui, nous sommes en Zambé. Mais aujourd'hui, ce qui tue nous, les serviteurs de Dieu, c'est quoi? C'est que tu veux détruire l'autre. Moussala oyo, to koufe la bandimité. Bandimi, baza ya bisoté, baza bandimi ensemble. Quand tu vois une grâce quelque part, permet que Moutouana bandimi. Non, aujourd'hui, je pense que cet homme de Dieu, il peut aussi vous bénir. Mais lelo ezana ndeko moko alpha aza na Bordeaux mutunane eza boye ye eloko a constaté vraiment eza komona lelo basali ya Nzambe baza ba rancunier plus que bandimi. Ça c'est démoniaque. Des fois eloko moko boye les gens pensent que nous les serviteurs on pense que non. Ezaka bandimi de bazana pour sa délivrance. Non, tu dois faire aussi l'autodélivrance parce que nous sommes des canaux par laquelle que Dieu transmet son onction. Canal ouana, cause à la tape, pompe à robinet, ils allaient boucher. Oui. Alors il faut qu'on ait débouché en haut. Il y a deux fois aussi, cette canal est bouché. Oui. Parce que l'onction descend par nous pour passer à l'église. Alors aujourd'hui, ça peut arriver aussi. Et là, quand tu vois que non, la délivrance c'est quoi? Si tu vois, tu fais quelque chose, les erreurs, tu les répètes plusieurs fois, ça devient un lien. Une erreur, quand tu les répètes plusieurs fois, ça devient un lien. Tu as besoin d'une délivrance. Tu peux faire l'autodélivrance de toi-même. Tu ne peux pas communiquer la délivrance sans toutefois yomoko. Osa délivrer. C'est pour cela, même un serviteur, avant de faire un travail, il doit faire l'autodélivrance de lui-même. C'est très important. Ça peut nous arriver. Toza batou. Bibezolo banini keno soko lingo misala musantu koleka nani koleka komisala musantu
tu fais un Dieu pécheur, menteur. C'est-à-dire, nous sommes des humains. Moutounio Sabotami, Nanzela Yamwasi, il a toujours Azana Massoum. D'accord. Oui, alobi, Azaki une église moka bande ko sambela. L'église on a bande ko sambela, mobile naye akenda ka église te. Ndenge mobile na kenda ka église te. Alors, et comment qui vraiment un peu menaçant l'église par rapport à la responsable de l'église, bah comment il y a ça non, il faut pas payaka tout ça, mais mobile vraiment, azala qui na condimate de sikawana qui a kendara vraiment ressemble. Alors tellement baloba ki mingi, mobile bandeka koyate, bah comment qui sikoyo kotali ça moi si de façon que mobile naye azana misala mabe. Jusqu'à ce que, et puis mobali wana, nzambe atalisi bango, mobali wana zaya yete. Bango moko bazukaka, na kati etonga wana, basali keno, frère moko akoma mobali na ye. Mobali wana azaya yete. Siko, il fallait pas pesa oya yete. Non, bango siko. Bamona ki oyo ezaya yete. Siko, bamona, est-ce que bamona? Basu siko mobali penza, na kati etonga babino, nzamba talisi biso vraiment na ndenge tozo bondela to koti mabondeli yango moni frère ayaka te parce que miyebi ye moko me nzamba talisi so mobali opena yeyo oyayo. Non mais faut comprendre, il y a deux volets dans cette histoire. Nankolo amonaye. Mais le problème c'est quoi? C'est que pour mobali alandayo. Est-ce que na part na maman, est-ce que ça a un comportement où ils a dit? Parce que un servant de Dieu, moi aussi à Koko Sambe, aujourd'hui, il y a des femmes, ils sont plus spirituels plus que même la spiritualité. D'accord. Ils sont trop spirituels plus que la spiritualité. Parce que si vous êtes bon là, vous l'emballez sous souté, si vous êtes bon là, occupé sous mobilité. Est-ce que vous pouvez s'appeler conseil ou on a payé ça bien? Parce que zo sala ma pe min komuna basi bazo top bimana moi muke par rapport répondre rango et zo sala ma pe min komuna ke moi si importance et comme mingi na batukutu oyo mobala yebite a servir ka mobala ne kutu ndengwa na te mais tant bazo na azo considérer bango plus que mobile o ya bali. C'est une erreur. La charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est-à-dire, c'est pour dire que non, jamais yo konde ko kipe mobali ya mutu mususu ou bien ko kipe mutu mususu ko le kambali na yo. Ça c'est une erreur très grave. Si on a benga ko benga ba démon, il n'y a pas de problème. Voilà, non, il faut savoir que non, la part des choses. La femme ne peut pas juste azo Bible, mais la femme peut prêcher par son comportement. Oui. Comportement na izo te yaba. Image na yo. Et ça kan ndenge nini envers mobali na. Pour mobali ya kana kati lingomba. Pour mobali ya kati église. Il faut qu'on y ait parce que aux un comportement nini oyo ko benda mobali ya moi c'est vraiment. Non. Attention aux autres gagner les autres lobila. Aux autres on appelle que non. Il y a le Saint-Esprit en elle. Ce n'est pas parce que mutumusu so mon appétit à une église mais la prière na yo, peut-être comportement na yo, ils ont bloqué. Deuxième chose, peut-être prière na yo. Zambazo linga le kisayo wana. Tu dois payer le prix pour avoir quelque chose. Moni papa Jafar, vignoso, même na kachalibal, vignoso o ezara na témoignage te, eza puissant. Donc kachalibal vraiment il faut témoignage ezara. Il faut un témoignage, c'est ce qui nous rend fort. Tu sais quand tu es puissant, même David avant confronté de Goliath. Alobi Nzambe yo o permettra kingai. Na zu ours, na fongolier, na bomier, yo pesa kingaye, oko pesa na pe Goliath. David s'est référé par rapport à ce que Dieu a fait avec lui. Yo ko yebi Nzambe ni, Nzambe tala ndenge na souffrir pour na mobali oyo. Je payais le prix pour cette top. Ndenge yo longisi mobali oyo yebi Nzambe. Oko sala keno ko pesa pe mwana oyo azala atambola na nzela malamu. C'est-à-dire la vie sans témoignage, ta vie n'est pas puissante. Il faut na expérience ya yo na Nzambe. Parce que na lisolo wana komona ke neto zolo bela stabilité, komona ke sœur a tindi biso to loba yango parce que ye par finir amona ke aboma libala na ye,
bango mutu ba obligé ki aboma ba yango tozoya plus ko ba pona stabilité komona ke basala nzambe bango moko bazo créer baza ko déstabiliser bandimi kati na itonga komona mutu auti na mbane ailleurs bango basala ki démarche te komona on ne sait jamais ce qui s'est passé au juste mais moi si les là zo témoigner ko lobake tango akena mutu na ke mona encore pire aye ko sala aye ko pona ye aye ko résumer que mo bala vie na ye pena o wana ezaki o ya ye o ya bala ye penza il est là zo regretter yanga bi pasteur o pesa petoli na bande comme ça peut-être ba zuli bango mibali na kata d'église ke batika mibali na bango ba kendenerer wana te parce que elle souffre maintenant. Il faut comprendre que non on fait toute chose par celui qui nous fortifie. C'est pour dire que non na ka wana na ko pesa opinion na ngai. Il y a prendre maman que patience basi belé na poto oyo ba comme le kola mibali ba yebi ko jouer rôle na bango te parce que to komi awa na poto bazana nana il faut yeba que non quand tu es avec cet homme parce que libala ce qu'on raté libala et comme mon alio ce qu'on réussir libala et mon mien na bombo libala aujourd'hui c'est très important. Le faiseur du mariage, c'est Dieu. Alors, ceux qui les l'ont zamba yebisio que non, mobali wana za mobali na. Peu importe ba épreuve oyo, azo sambelate, yo change to za ba Saint-Esprit, maman za ki Saint-Esprit te, va changer. Il y a le temps. Oui. Pourquoi biso ba congolais to gérer ta tante. Dieu peut peut-être te dire que non, ozo sambela pona mobali. Il faut attendre le temps. Aujourd'hui, les oiseaux regrettés. Parce que Nenga a raté les balawana. Il faut Nzamba Sala vraiment Ngolou. Parce que partout au Kende, et Gozalaka Bongo. Parce que tu as arrêté ta saison. Bao Nyoso Bandagozo. Et ça, très, très, très important. Patience, c'est ça très important. Même s'il y a des épreuves, même s'il y a des combats. C'est là, tant. Alors, pasteur, pesa conseil na bandeko, oh, pe bazana ba kawana lelo ba kutami na ba église moko boye, bazaki na mobali ne ba bike bazo ko influencer ko mona ke mobali wana za mobali na yo te bisoto nzamba zo talisa biso frère oyo boye na boye, ce que koko pesa moi conseil et ko zala bien. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Voilà. C'est vrai que non na condamné pe ba serviteur, ils peuvent aussi avoir une révélation, mais yo moko Nzamba lobela voilà. Il faut qu'on y ait non oui. Ce qu'on y ait loko yo lingi, et loko yo boyo kanana nzambe. Peu importe ba épreuve aux autres traverser pour na mobali na yo. Nzamba ko komisa yo ko changer mobali wana. Yo ko linga ko changer na makasité parce que pasteur a lobby. Yo za Saint-Esprit. D'accord. Il y a le temps, c'est juste question à temps. Papa liba les a très important. Ce qu'on kutani na mwasi na yo. Oyo. Il y a vision na yo. Na on peut ce exemple. Adam Lali. Zambé, Amoni Keno, Adam malgré tout ce qu'il avait. Azaki tout, Banyama, il lui donne le pouvoir de toutes choses. Mais il y avait quelque chose qui lui manquait. Atali Keno, Aza malheureux, Aza bienté. Il faut na qu'il a aimé tout. Être semblable, où y'a quoi aider. C'est quoi ça, Nini? Alal ici Adam. Tant alal ici Adam. Abimi si côte. Et tu vas remarquer que non, bateau basala, batanga mingi. Que nous, côté droite, côté zaka plus, côté gauche zaka moins. Pourquoi zaka moins? Zambe tant alal ici, moi aussi. Alomoli côte moko. Côte à moko ya gauche et tika la vide. Et tu vas remarquer que non, le colo à droite, na o ya gauche. Il y a droite, na le boko à droite, et zakamunene par rapport à oyo. Ce qu'on dit que tombola ilo comme ce qui va le dire, ah, mutaza à gauche, ce sont des erreurs de la vie. Ce qui mutaza, moi na nawazo ko lia, na le boko à gauche. Non, longo la wana, lia na le boko. Pourquoi la vie c'est la droite, et à droite. C'est-à-dire droite et la vie. Ce que nous tombons là, on tombe la makasi plus ce que vous avez droite, on tombe la plus na droite que na gauche. Gauche wana pourquoi? Ils sont faibles. Balongola côte moko, on zamba sala na ngomwasi. Alors il faut que trouver côte na yo. Pour kotoyo, ils la complet. D'accord. Ils la fort. Il y a une Bible les zolo badin. Abi, mais le cœur est où? Ils sont à gauche. Moté mais à gauche. Zamba longoli kuna c'est Bible les zolo badin. Abi,
là où il y a ton cœur, là où il y a ton trésor, c'est là où il y a ton cœur. Ce qu'on trouve moi aussi, trésor na yo, place motema na yo zali. Okomona ke no awa, place coach na yo. Parce que tant qu'on zamba l'alel sambali, alel sambali, tu vas voir que tant qu'on alel simobali, moi si tant qu'on a créé moi si, il y a un mystère. Zamba salabasi, zamba salabasi, il y a un mystère. Tant qu'on moi si mobali alali, zamba zoko lobela ye maloba. Tant qu'on kaka la muki, tant qu'on la muki, je m'excuse, tant qu'on la muki, amoni nani, Ève. Tali Boyabi, voici cette fois-ci. C'est pour la version, voici cette fois-ci. C'est-à-dire, cette fois-ci. C'est-à-dire, avant, il a échoué avec le premier Ève. Il y avait le premier Ève. Maintenant, cette fois-ci, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. À partir d'aujourd'hui, on l'appellera femme. C'est-à-dire, le oyo papa, il faut qu'on luka. Moi si, oyo, babimi sele na kote. Na libala, ce qu'on dit moi si, yo kani se dit moi si. Nos yeux fémir, on dit fémir, beaucoup oyo. Ce qu'on tient moi, et qu'on dérange. Donc, on a ma balle belé, ça déranger. Donc, comment on a l'élo, quand on a vraiment, il faut luka, donc, et sika o ezanga ki wana. Et sika wana pas compléter. Des alliés pour yo compléter. Parce que ce qui est le côté moko zate, au milieu le moko za faible, pour ça la plus, et ça la makasi, au sentier pena mobile, il faut ça na moisi, oyo, aza côté na yo. Imagine-toi le oyo, aux yeux côté te aux yeux fait crâne, au milieu crâne, machango, au bando tambola boy, les balles na yo, c'est très important. Aujourd'hui, ce que les balles, il faut pas être pressé d'entrer dedans. Qu'on a précédé le faiseur du mariage chez Dieu. Ceux qui ont raté l'ibala, ont raté Vinao. D'accord. Il faut nzamba sala ungolu mogoboy. Ogo zona mutu mogoboy, aza, yo kanisa aza kote, mais aza fenir. Yo kanisa aza kote, aza crâne. Ozo tambola bo. Mona couple, moi si ayo karaté. Ata ba yebi sendenge nini, moi si ayo karaté. Moi si azo sala vision na ye, makamune azo sala. Omona pena zoko salaka. Bazan la complémentarité même pas. Parce que la femme, aza le quoi kingo, moni kingo. Kingo tala kingo, ça pète. Mais je simba mutu. Ce qui est une vision ya cerveau ya mutu. Et je t'aime ça. C'est-à-dire, la femme elle était puissante plus qu'un homme. Ce qui a la katia vision mobile. Le ce qui aux yeux moi si papa crâne. Tala tangona na lobby. Ayembi nzebu. Est-ce que mobile yo penda otali moi si na yo yemba nzembu. Abi voici cette fois-ci. La chair de ma chair. L'os de mes os. C'est-à-dire atali penda papa tellement bolingo na yo, vision na yo. Oui. Et puis si yo oyemba nzembu. Est-ce que comme la papa Jafar otali maman, otali penda comme oyembe nzembu. Parce que aujourd'hui bato basala ka erreur. Tango alobi ke non on l'appellera femme. C'est-à-dire, oh, Tobena, c'est ma femme. Papa, Eza Adam, ndia salaki wana. Yo kombo na yo pesa mwasi ezani. Donc, toi qui es bien pasteur, Kambo lobi parce que tout le monde ne va comprendre bien. Tant que tu le que Adam nenge a pesa qui Ève comme a benga qui est femme. Donc, ça qui combo o ya pesa qui pour na mwasi donc attribution de ça ya yemoko o ya pesa qui. Ezaki nzambete a pesa qui. Ezaki yemoko. Na sentiment na moni pena ka cette fois-ci. Oui. Tu vas comprendre que non. Dans le premier Adam, le premier Ève a échoué. Parce qu'elle a dit cette fois-ci, voici l'os de mes os. Mais quand elle a dit cette fois-ci, c'est qu'il y avait quelque chose avant. Il y avait quelque chose avant qui n'a pas marché. Sur le premier Adam et premier Ève là-bas. C'est maintenant, voici cette fois-ci. Mais parce que Makamona Yozolo, parce que Batebele Baolanda Biso, il faut expliquer à Bango bien, la Bible commune en bien cette fois-ci. Mais avant, la vie là, est-ce que les appels à verset au Koyokotanga Kobona ke, et Zalaki déjà, c'est toute une longue procédure, c'est toute une longue message sur le mariage. Oui, je peux quand même préparer même une semaine
On dit une semaine pour ça. C'est-à-dire que non, la Bible dit cette fois-ci. C'est-à-dire avant, cette fois-ci. Voici l'os de mes os. C'est-à-dire avant, il faut moi si, après ce sengo. Moi ça s'appelle ça, yo mo tali boabi. Ah, on l'appelle la femme. Yo, femme wana, ezan zambende appelle ça qui angote. Yo mo kalobi, on l'appelle femme. C'est-à-dire, yo mo konda appelle ça. Yo siko papa Jafar, on peut ça moi sinon comme bon. Donc biso pendenge sengeli mutu bandeko pe. Mutu ka ba femme wana, yo mo kopesa moi sina yo, kombo na yo. Au PC moi sina yo que non en tout cas, au tali que ah moi sina ngai oyo. Les leçons na zaboy. Ça y est. Nde moite. Moite yenda sala lelo a complétanga. Parce que tout que nango bien c'est combo. Tout que nango bien parce que tout le monde a plus bandeko basi bazo pesa nde mibali ba combo mais biso mibali on dirait to na difficulté on a ko pesa basi na biso ba combo. Papa to vivre na poto to na difficulté ko pesa ba na combo ne. To vivre na poto. Ça ce n'est pas le problème spirituel. Les Congolais batamangala ils veulent spiritualiser toute chose. Mais personne parce que alléluia. Non, ils veulent spiritualiser tout ça. Non, papa, makambo bolingo etali makambo spiritualité te. Bolingo eza makambo susu. Nandako babengaka yo pasteur te, babengaka yo chéri. Bana babengaka yo papa. C'est pour dire que non, il faut qu'on essaie un peu de faire la part des choses. D'accord. On ne peut pas être spirituel. Et là, comme alléluia. Non, nandako bozoko lia nandenga ki spirituel. Bon, en tout cas, bon, désolé. Alors, bon, s'accoupler alors spirituellement. Non. Quand tu vois que non, moi c'est oyo. À compléter, à comprendre, moi c'est ce qu'à comprendre des visions là au papa. Au tala boy, au mo yembele nzembo ndenge nana yembelaki. Nani Adam, abi voici l'os de mes os, la chair de ma chair. A comme yemba nzembo. Est-ce que ce yemba nzembo? J'aimerais parler à quelqu'un aujourd'hui. Yo lelo moi si na yo. Est-ce que yo moi si d'abord au sala makambo po mobali yembelo nzembo. Au sala makambo lelo nzam mobali na wapeso kombo. Alors, ndeko baola dabiso pasteur atuni motuna o ezake en tout cas toloba kaka mingi na Gemidor ke ba mituna o pasteur azotuna eza ko engager kaka yekat na Gemidor biso tozana pona ko poser ba question ba réponse eza ya ye o eza ko engager na question o pasteur atuni ndeko komela biso o ce qui peut au pesate erango esunga yo pe on luka kombo déjà parce que eloko wana eza faut faire du bien. Oui, maman oya botoli bana a sala kayo du bien a sepelisa lambe la kayo au moins eza expression bolingo il y a dans il y a pese moi si kombo na en fonction il y a plaisir il y a plaisir na mais ce qui yo yebi que moi c'est na yo donc c'est ma femme maman okopesa nyonso oyo okopesa ye en fonction pe ya ndenge lolenge pe moi si azoko nyokolaka moi si azoko yokaka te opesa kombo non mais siko tokokena ko pe vice versa soka nyokolaka po opesa pe kombo monyokoli ou bien ndenge nini moko ezalaka nango parce que soko moni ke moi si aza na kati ya vision na ote azosala yo esengo te parce que moi, s'il faut compléter, moi, si ce qui a côté na yote, mon frère, quand tu rates le mariage, il faut nzamba sala ngolo. Ezala moi si ezala mbali. D'accord. Nzamba sala ngolo parce que moi, si ce qui a côté na vision, c'est tout na ba poto. Moi, si ça côté na vision, moi, c'est ça le quoi copilote. Azala le quoi pilote. Yo au van pilote alali. Boyebi bozana direction ya nani ya njili oui. Alors pilote alembi alali. Moi si copilote na yo azu direction ya njili ayebi ke no auto zo ke njili. Alors destination njili. Alors soki moi si na yo azana destination musana makambo na mususu. Mobala zo sala ma mususu yo bo sala ma mususu. Il y a azana direction Guadalupe. Oui. Yes, direction bon ça la crash na zela. Désir aussi la bino likolo beaucoup fi. Et ça ndeko moko evala mala cause mwana nzambe na Munich. Tuni motunane alubi na tuna yo vraiment abi ndeko tuna pasteur vraiment siko biso batu tozaka na ba difficulté oya ko pesa penza ba kombo wana esengeli to sa lolenge nini. Il faut alors evala mala cause mwana Munich. Alors il faut comprendre que non bolingo ezalaka
eza makambo bolingo. D'accord. Talaka Christ ye moko nzambe ye moko. Bible ezoloba que quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Il a donné son fils unique. C'est-à-dire que non bolingo bakotindika yote. Bako forcer te se soumettre pas bolingo. C'est-à-dire bolingo zanango, c'est-à-dire moi si balobango na Bible te moi si alingate. Ndenge moi si ako se comporter. Ndenge moi si ako mikitisa liboso ya mobali na ye. Yango nde bendaka bolingo. Nde yango nde aima. Alors ceux qui yo zana bolingo envers moi si wana. Je vois pas comment ndeko ako kozanga kopesa moi si na ekombo. Ceux qui moi si amikitsaka, moi si atambolaka. Azana kati ya vision na yo. Azo sala au plaisir. Bible ezoloba ke non nzamba sala mwasi. Pona esengo ya mobali. Soki mwasi azo sala esengo te. Wana ndeko ko peut-être otala pena ke non na yebi na pese kombo ya mabe ou bien na pesa kombo parce que azo sala nga esengo te. Mais soki mwasi azo sala esengo okoza la bloquer te. Tellement biso ba congolais po yebisa mutu je t'aime. Ezaka pasi. Ata oza pasteur ozomona pena miso. Non mon frère. Mon frère, makambo spiritualité, na makambo ya bolingo, c'est des choses différentes. Opesa mo sino kombo. Adam, ye moko nzamba saleli moi si. Est-ce que nzamba yebisaki Adam, abi oyo benga Eve. Nzamba yebisaki asalika moi si. Ala musi. Oyebi ke non Adam, elle moko un esprit. Oyebi pourquoi? Nzambe asali moi si. Alalici asali mwasi. Tango asali mwasi ala musie. Alobele le komo côté. Tellement na esengo. Adam comme yebisa nzambe. Voici l'os de mes os. Abosani ke muto wana nde asali le mwasi. Tala esengo. Est-ce que vous comprenez le quoi? C'est-à-dire a comment qu'on présenter nzambe. Alors que Nzambe yenda saleli mwasi. Alalici asali mwasi. Mais il y a tout ça là azo présenter ye. Et on les a pas présenté. Yes, quoi comment présenter Nzambe? Voici l'os de mes os. La chair de ma chair. T'as la vertige à vous. Papa, bolingo ba kotinda yote. Yo moko banda ko yebisa Nzambe Nzambe kabeli mwasi yo moko yebisa Nzambe tala. Mais maman Julienne qui na Munich encore en Allemagne pardon. Ye alobi comment na lelo ba jeune o bazobala na tangu na bango ya kala ezalaki vraiment lolenge wana ko benga ba papa na ba kombo ba papa pe bazaki ko pesa bango ba kombo mais comment na lelo engouement o ezali ba jeune et autres comme ça bango yanga ligue ko yeba mais changement transformation o esalami eza dit à quoi basi ba koma ko leka même na mibali pe ba komi le rôle basi donc totalement donc changement côté total kati na vie sociale o tozo mona lelo. Ouais mais lelo na poto la plupart que nos photos yeba ka ken tozana ba culture na biso ba suisse pe ba na culture na bango peu importe to vivre na mboka oyo to yeba ko respecter quand même ba culture. Christ n'est pas venu abolir les cultures. Non. C'est-à-dire que non, bah tu belé le surtout banana biso, parce que kola awa, bazo linga bas misala, ou bien ata bana au botama pe awate. Ozo linga vivre le quoi mindele ba vivre. Et ce n'est pas normal. D'accord. Et ça normal ti. Le lo oyo ozo mona penda moi si azo yo kata lingo vivre le quoi mindele. C'est-à-dire mobali ya ye milambeli ye mo azo ta la télévision. Des choses comme ça. So il les koufi nde au mona penda que nous non kayango maman Chilena lobi yango ye zo comme ça été ce qui le loke bibali misuba opesa basi ba kombote dia ba comportement ndengona bien sûr opesa comme neni moi si aza digne ya kozala moi cité le lo bato bazo kota na libala pona plaisir ou be kokimba impédicité non au moni na pesa exemple mobo na banda ko yebisa bandini je pense je salue mon fils Élisée, le prophète. Il a une église en Australie, au Canada. Je le salue vraiment de cœur. Tellement, la banda ko yebisa bango. Na yebisa que no kobalate pour qui m'impédicité. Cherche d'abord la délivrance et puis obala. Parce que tant que yozo qui m'impédicité au kota nakati, obali na yo. Siko obali ka mwasi na yo moko boyo yo sepena. Siko tango kozwa mwasi oyo yo sepela na ye. On a été que l'impédicité continue. Il faut attendre le temps de Dieu. Cherche une délivrance. Attendre le temps de Dieu. Zamba révélé yo. C'est Dieu qui est le faiseur du mariage. Tu attends le moment. Quand tu attends le moment de Dieu, et Dieu te fera grâce.
Parce que quand tu rates les mariages, vraiment, tu rates presque toute ta vie. Il faut Nzamba Sala Mbolo. Et Zaka Nzambe, Ndiakoko Sala Mutungolo. Alors, Ezana Mutuna Mususu, maman l'a dit, na maman Guillermina, Oyo Bazali, bon na Allemagne toujours, pour Batalman vraiment, Bazo Tuna Mitune Bele, Bazana Minik. Bango Mutuna na Bango Ezaboye. Balobi, comment on a lelo na makamunyo surtout ozo leka koloba, kopesa pe batoli, mais sikoyo posa na Bango Ezali vraiment, pe pasi na Bango na mitema, comment on a ke bandeko na baninga na Bango misusu, Oyo Bazo Sala, qu'on se comporter plus na basala nzambe ke na mibali oya bango par rapport à ba service ki akobengi sa ba ndenge bazo benga bango ba dadi donc balobi que non pas de mobali oya yekutu oya yo opesa ye kombote mais pasteur na yo comme ça dadi alors eloko wana ezo déranger bango maman Guillermina na maman l'a dit babi tout ne c'est pas pasteur vraiment to comme yo kaka lelo ba dadi dit à quoi phénomène wana oye ya ba dadi. Mais le problème c'est que daddy c'est pas daddy, d'abord moi je parle anglais. Daddy c'est papa oui, c'est pas un problème. Là on ne peut pas faire tout un plat. Ça c'est pas un problème, mais le problème c'est quoi que respect à tout le monde. Tu sais aujourd'hui pour mentir que là yo. Pour mentir que là yo. Oui. Eli Azoïpse Élysée, quand tu me verras monter, quelque chose t'arrivera. C'est-à-dire, ils ont dépendre de l'ending aux hommes de mentir que là. Mentir que là quand tu me vois comme ça, Azana est l'autre côté. Et l'autre côté, mais quand tu me respectes, parce que la bénédiction et des Bible Zolobani. Confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Mais confiez-vous à ses prophètes et vous réussirez. C'est-à-dire, il n'a pas réussi à la vie. Ils ont dépendre de papa. Le respect, c'est tout à fait normal. Mais loko eza un peu naniwan eza nini. Ce n'est pas le problème de pasteur. Yo lambeli mobali na yote une église. Qu'est-ce qu'il y a un problème de pasteur là-bas? Il n'y a rien. Parce que ce qui yo yebike non, n'a avant na kende église, attends zambeye moko. Mais pasteur, comment on a est-ce que vous pouvez besoin de solo na baseur parce qu'il y a beaucoup de baseurs au balubana raison. Il y a beaucoup de femmes au bazar ba comportement à ma bena ba couple na ba mais ba sala nzambe baza ko encourager bango toujours. Ozo mona pété mobali na yazo zelaye na ndako na chambre. Oui. Yazo sambe. Voilà. Je comprends. Il faut des Congolais bakendaka, surtout batamangala. Ils font toujours tout ce que Bangolais, tout le monde qui fait les lobakalinga. J'avais dit la fois passée. En tout cas, na habité ce qui il faut Nzambe à ça quelque chose parce que basala ka nyoso à l'excès basala ka tout à l'excès il faut trop spirituel mbala ngosi man on a na jeune non même la jeune Bible zoloba tu peux aussi le faire parce que ça mobali na yo il faut mobali na yo boîte tete mobile na yosa na kime boza na sengo et ça que non yo lambeli mobile na oteko lambela pasteur ça je suis pas d'accord est-ce que pasteur azanza mbete pona ko yeba que no lambi na ndako te mais on peut parler on peut dire tellement zèle leki mama mais on est bazela mais bazo simba yeka bo romolo balang non c'est pas normal il faut la charité bien ordonnée comment soi-même avant qu'il y ait une église avant ça la kuna l'église. Est-ce que bana na yo mobali na yo tout même à tatango zo kende mobali na ya lambité soit disant zo sambel et puis ozo ko se plaindre que mobali wana alingi ko ya na église na binote c'est ça le problème ozo lambate ozo sur la bananité bilambate mais ça pas tout musu se belé au mona penda azana ba prière belé mais songi so bandi téléphone ti mobali akovanda wana azozelaka ye soki na mobali azana maloba te mais soki na basongi azana maloba mais soki lelo oyo libala na ekufi okondane nzambe oyo concerné serviteur de Dieu non il faut pas de blocs comme ça il faut que les gens prennent conscience il faut à l'okaliboso même si ce n'est pas la charité bien ordonnée commence par soi-même. Au bani nandako, au préparer bana na yo, au kei na l'église. Ce que ça les nique non, en tout cas au kokité. Est-ce que Saint-Esprit a okim le lendemain tu peux aller à l'église?
D'accord. Eza na ndeko na biso mususu peka na kati Allemagne Edo Ndwalumuta Dominique. Ye motuna na ye ezali vraiment komona ke eza ba mitune bela tuni biso meto reponata. Po eze moi belé awa. Alobi mais pasteur problème oyo ya kutani nango kati na baitonga komona ke ambiance oyo ezala kalkala na baitonga ba ambiance wana lelo azomona ngo susute na l'église. Pourquoi? Mais c'est tout à fait normal parce que la Bible dit que là les derniers jours la plus grand nombre c'est le refroidira. Pourquoi bozomona ngo te? Dieu n'est pas là. Même si vous allez attendre église primitive. Ba serviteur ba Paul na ba ombre na bango ba banda au guérir. Dans l'église primitive il y avait une puissance qui s'est manifestée totalement, mais aujourd'hui le même Dieu il est hier aujourd'hui éternellement. Mais oui. Pourquoi aujourd'hui on n'arrive pas à expérimenter la puissance de Dieu? Oui. Mais et pourtant on a le même Dieu. Zamba changera te au moins Zamba soka comme ko changer. J'ai dit à quelqu'un aujourd'hui, j'ai dit lelo to toza banzambe ozanzambe soko yebi maloba nino yoka na nzambe. Oui. Tout ce qui est surnaturel Zamba pesa biso bonzambe. Mais tout ce qui est naturel Zamba pesa biso bonzambe. Ya on a une Bible zoloba asali biso banzambe. Alors tout ce que par la Bible zoloba place mayele na biso suki ya nzambe. Alors c'est que ça peut dire que non, là où mayele biso suki est comme un domaine surnaturel ya nzambe. Et ce qu'au côté na domaine surnaturel, c'est là où Dieu intervient. Dieu n'intervient pas dans le domaine moko ya se o ya sala biso nzambe. To senga ba mituka. To senga yeba ndako, il faut qu'on dépasse cette limite là. Ce qu'on yebi que non ozana nzambe. Au sein de la nzambe, ozana vision na yo. Lelo aujourd'hui na ningina répondre comme la question na yo. Exactement très intéressant. Par rapport à pasteur Nala, le pasteur Nala a bien expliqué. C'est-à-dire aujourd'hui même pour vivre nguya wana. Est-ce qu'on a la révélation? Est-ce que Christ il t'a ordonné de bâtir? Le pasteur Nala l'a dit. Il a dit, en tout cas, Zamba Pambole Bissus. Ah, merci. Alors, moi, tu as mis une place sur aller en tout cas passer à Bambote vraiment. Il y a Mobimba. Alors, tant Moïse, Jésus a réussi à ses disciples. Je suis Moïse, je suis Élie qui devait venir. Mais il y a Pierre, Olobini. Pierre a talié. C'est-à-dire, pour comprendre les choses de Dieu, il faut être dans le monde de Dieu. Pour comprendre les choses spirituelles, il faut être dans ce monde-là pour les comprendre. Nanani aboy, yemo kalobi keno, pasteur ndalobi, abi soki, soko sans Saint-Esprit, soko talaka, soko kotanga Bible sans Saint-Esprit, on n'a jamais révélé. On n'a jamais révélé. Oui. Pour la révélation, papa, il faut avoir le Saint-Esprit qui te révèle. Abi batunyo so bazolo babino yo lobini. Pierre Atali lobi non. Abi tu n'es pas Élie, tu n'es pas Moïse qui devait venir, mais tu es le fils de Dieu. Abi sinon Abi c'est le Père qui t'a révélé. Ce n'est pas l'eau ou le son qui t'a révélé, mais c'est l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire c'est là qui a la réponse à Christ. C'est-à-dire Abi à partir d'aujourd'hui, Abi que non. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est-à-dire, en fonction, il y a révélation. C'est là où j'ai béni le pasteur Ndala. C'est-à-dire, Jésus a permis à Pierre de construire l'église en fonction de la révélation. On a bâti si nangaï, un pasteur là, on a bâti si kaka, mais c'est pour dire que non, Pierre l'a construit par rapport à cette révélation. Mais aujourd'hui, toi tu construis l'église par rapport à quelle révélation? On peut vivre l'ambiance à Saint-Esprit. La manifestation à Saint-Esprit, on se manifester. Puissance en Zambie. Aujourd'hui, bazo kota dans l'église, chaos, on va sortir fort, badimi sous chaos. Pourquoi bazo expérimenter? Parce que tu ne construis pas l'église en fonction de la révélation. Et puis, non. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pour qu'un Zambé a construit une maison royale, il faut qu'il y ait la révélation. C'est la base de toute chose. Pour les gens qui ont l'église, les oyo, ils ont expérimenté miracle, ma guérison, parce que cette église est basée par la révélation. Il y a un zongi, maloba nino yo kanana Zambé.
maloba wana nde kolongisa yo maloba wana nde kosala keno et chapeauter bandimi et couvrir bandimi. Et puis deuxième chose ayebisi ni ayebisi Christ ayebisi Pierre Christ ayebisi à partir d'aujourd'hui je te ferai pécheur d'homme. C'est-à-dire si tu as total na mokili pour pécher bambisi il faut en enfiler. Pour pécher bambisi il faut en enfiler, mais pour pécher batou il faut avoir la parole. C'est-à-dire aujourd'hui les gens ont vu comme des versets sans révélation, sans instruction. À partir d'aujourd'hui, je te ferai pécheur d'homme. Est-ce que Dieu t'a fait pour aller pécher? Zamba yebisio que non au bande d'église ou en bâti. Zamba yebisio que non au sala quelque chose dans le ministère. Parce que ça c'était la recommandation, la révélation. Zamba péché révélation a tindié. Abi je te ferai aujourd'hui. Abi je te ferai pécheur d'homme. C'est-à-dire les oyo. Pour pécher bambisi, il faut en affiler. Alors pour pécher batou, il faut en nini na parole. Aujourd'hui quand tu n'as pas la parole, aux gens ba dévresser, aux gens ba filer à kotoboka. Bambisi ba obima. Deux hommes ba tebele, lelo aton abandi na église munene, le de mbisa choli. Filer za kotoboka mon frère. Il faut chercher quand même filer, aux gens a filer, yango des autres permettre yo aux banani. Bandimi. Oui. Alors ce que bandimi, on peut garder bandimi ba okimate. Mais ce filet eza ko toboka. Au monaka mutabanda qui n'est bien. Après bandimi bakim. Il faut vérifier filet nayo. Il faut vérifier filet. Mais filet on a ko signifie en quoi? À la parole. C'est la parole qui pêche. Aujourd'hui ce que za na parole te. Tu ne peux pas prêcher quelqu'un. C'est la parole qui convainc. Si le Saint-Esprit vient, il vous rappellera. Et il vous convaincra du mal. Pour Saint-Esprit à rappeler, à vous rappeler Michopote, à vous rappeler Bilok Alibumote, à vous convaincra du mal. C'est-à-dire que non, il faut en connaissance, vous en connaissance à l'ilobate. C'est-à-dire, Saint-Esprit a un sika et l'autre côté, où il y a convaincre. Vous avez la révélation, vous avez l'ilobate. C'est-à-dire que le filet, c'est la parole de Dieu qui nous permet à filer, à pêcher. C'est-à-dire aujourd'hui, ok, par exemple, maï, c'est un symbole à Mokil. Alors, aux gens à filer, aux gens qui ne pêcher. Tant qu'on boit qui n'a ndobo, aux gens qui n'a évangélisation, aux gens qui ne côté. Mais imagine-toi, ceux qui filent nayo, les akotobo. Moi, ceux qui zamba pêcher, là, c'est très important. Il y a quelque chose qui me dit. C'est-à-dire, zamba pêcher révélation, à pêcher mission ya kokende ko salaba ko côté ko pêcher bambisi ko pêcher batou et puis tango pêcher mission wana a ko pêcher capacité. C'est ce que je dis, la capacité c'est quoi? La service. C'est-à-dire ceux qui yo aux la parole aux qui ne ko pêcher na mokili. J'avais dit la fois passée aux pêcher na mokili. C'est-à-dire ceux qui boit qui filet aux la force. Force c'est quoi? C'est l'onction. On a force ndeno attention aux yeux baleine oko bendai oui attends yeux mbisi ndenge nini attends ndenge nini parce que tu as la recommandation quand tu as la recommandation tu as la mission Dieu te donne la force ya ko tirer bambisi wana mais ceux qui sikoyo ozana option te yo moko mimi yo moko ke yo moko oko na maiti imagine toi au boti ndobo aux yeux baleine yo zo benda eboy baleine na bendi yo ndozo na mutu mususu boy azala ki na pasteur à quel côté à ce que nous avons mundi à quoi ici pourquoi pour faire de certaines choses pour faire l'œuvre de Dieu il faut en la capacité il faut en la mission il faut en la révélation il faut en la mission il faut en la capacité la onction pour la service il y a un de makasi il y a un de énergie oh yo tango zo bois kandobo ozo benda mbisi wana ko azana moya ko résister te. Mais si vous avez filé à Kotobo, vous avez bien d'abord, vous avez des versets, vous avez des payotes, Bambisi Bazotchol. Nous avons l'église belé. Oh, l'église, on a une 50, et comme il a 30, et Kondaka, et Yagamnen, et Kondaka, et Yagamnen. Et ça, la croissance, moko, je voulais juste dire à quelqu'un, si tout n'a pas suivi ça, si tout n'a pas de fond, bah tu es belé, bandime belé, bah n'a pas sida. C'est-à-dire, bazana ba sida, bazana ba la prostitution moko spirituelle. Donc sida oyo lobi ya molimo. D'accord. Bandime belé bazana sida. Bazana prostitution mo spirituelle. Au mona mundime en église oyo,
omona ndimi na église ozwa pe malade ya molimo ata ozwi le pamboli oyebi te zemi wana oyo ozwaki wana ozwi na église nini. C'est ça. Quand Dieu te promet quelque chose, reste sur place. Mais pour la déviation, surtout les changements, il y a une stabilité. Et ça, parmi binomoko, le comportement de binomoko, ils sont même appelés bandekouana, qui ne par-ci par-là, va changer. Comportement, nous sommes embêtés. Et que ça, là, il a changé. C'est vrai que nous sommes blessés. Abieza, Bible zoloba que non, malheur par qui au scandale les autres comme là. Mais problème, les amis. Pasteur, on a bien la kioté. Peut-être que nous avons une vision. Mais ce qui est vraiment que Azananou, a Benamina, nous avons une vision de mon côté. Tout le monde a une mais ce beaucoup n'a pas une vision de thème. Important, si un serviteur, il faut y avoir qu'on faire bandiminaye, ba comprendre l'utilité. Yanzamba Bengele les amis. Mais on a la capacité, on a quelque part peut-être. Il faut baluka baye bandenge nini Nzambe apesa bango ba directif ya chaque mondimi bikeno Nzamba bengela opona ni pete mondimi wana na toi la convaincu quand même lelo oyo mondimi aya Nzamba ko benga mutu kaka pamba pamba te soki na bengi yo papa Jaffa il faut na yebiso pourquoi na bengeli yo voilà c'est ça oza na kati église il faut oza na eloko moko boyo Nzamba bengeli yo oui c'est ça et eloko oyo ils ont manqué lelo peut-être na bino basala Nzambe ya mwana batu baye mais oza na maloba te oya ko convaincre bango ya ko mona ke parce que Nzambe alobaka bandenge belé tango yo exposer kana yo Nzambe pe ko talisa bango parce que bango pe baza pe kati na Nzambe. Et ça que yo lobika bango ba ko vérifier pe c'est comme des peuples de Béret à chaque fois qu'on vérifier alors c'est ba vérifier ba kutio na makamu yo lobité peut-être y a ça la dislocation wana. Il faut comprendre que non dans le bas qui la fois passé c'est vrai que il y a eu des failles il y a aussi des erreurs mais il faut y avoir loko Nzamba bengela. D'accord. Il faut y avoir ce que Nzamba zomona ngana esika wana. Ce n'est pas l'importance yako oko ozwalelo ozuzemi moko boya mulimo. Oyebite soko ziyaki yango ya pasteur moko boye kuna miracle on esalamaki lelo pete obanda obota te. Je donne un exemple. Ozui siko lipambole obandi ko bota. Siko o changer déjà église. Oyebite soki prière à pasteur moko boye asambelaki yangwana pesi ba fruit wana siko tango yo se retrouver siko na église wana comme basambelaki pe yo okanisi pena lipambole te na église wana tellement oza na prostitution moko bo spirituelle d'accord okozwa tina maladie ya mulimo okozwa tina omona non tellement surtout na short for out boza na prostitution moko il faut changer. Yebisa bandeko o bazolanda biso kat na mboka o short fond de partout aussi partout en Suisse partout à l'Europe soko ko adresser na bango pena quelques minutes ko yebisa bango na ngina loba eloko moko c'est très important pour bandeko bazolanda ngai la stabilité attire l'onction na loba qui avant na lobby que Christ a yebisi ba disciples faites-les asseoir par rangée de 50 et par rangée de 100 c'est-à-dire que non soko za ko vanda avant Christ abanda ko pesa mapa wana ayebisi ba vanda nanu po lelo pozo lipamboli lelo mona loboko Nzambe est-ce que oza ko vanda bien za ko telema soko za na position instabilité oza na position ko tambola lelo za awo za awo okomona loboko Nzambe te okomona miracle te. Christ a ayebisi ba disciples faites-les asseoir par rangée de 50 et par rangée de 100. Est-ce que lelo oyo avant Christ apesa yo lipa apesa eloko yozoluka eloko oyo zozela apeso libala apeso kobota apeso bana apeso lipamboli est-ce que oza stable oza fidèle na alliance moko boye songolo parce que oza ko telema mutu soka zo telema akokende na gauche akokende na droite akokende voilà aza na position stabilité mais ceux qui mutaza ko vanda avant akende na gauche fona na telema yangono Christ ayebisaki bango faites-les asseoir par rangée de 50 et par rangée de 100. C'est très important la stabilité. La stabilité attire l'onction. La stabilité, l'onction, quand il y a l'onction, il y a tout dedans dans l'onction. Tout ce que tu cherches. Alors, pasteur, tu qu'est-ce que motuna mususu oye utisu na Minik et pas ya Myriam, maman Myriam Loboko na katia Tsuka TV. Il est vraiment à ce pela qui ne loko moko oyo na émission auto salaki alinga ki susu ce que koki ko lobango lisusu na émission alelo o meka susu ko développango tango lobaki et salaki e somo komona kolobi tango yeso azo matalikolo ke komona ce qui ba congolais
na bangolais bazake sika na nde balingo kanga Yesu a matate. Alors aliga a comprendre vraiment bien pourquoi quand on qui congolais na angolais ceux qui bazake sika parce que la plupart parce que na congolais de père de mère on a congolais et puis mais pourquoi na lobaki na mona penda biso bato mangala o balobaka lingala baza na malédiction moko boye o il faut ka nzamba intervenir dans le sens congolais soka yoki kaka parmi ba disciples bazalaki wana. D'accord. Ba disciples avait des disciples Christ azo yebisa bango abi eza avantagé ke ngana kende pona tinda la bino molimo mosantu c'est-à-dire soki congolais bute mutamangala zalaki wana c'est un minute tozana na Saint-Esprit te tozana na consolateur te parce que mutamangala soka yoki ka avantage nana tikila non tikala no awa biso no tozala wana congolais alingaka te muninga mata bato mangala balingaka te muninga mata non lelo oyo soki parmi les disciples les 12 disciples soki mutamangala zalaki wana lelo tozana na Saint-Esprit te lelo oyo toi le Saint-Esprit te. D'accord. Bon, c'est vraiment très important. Acclame pour la bénédiction de l'autre. Moutoura moutou, anatourna. Peut-être que ça n'a rangé de 50, oui. Mais peut-être que Christ a kabola mapa. La troisième personne, mais peut-être que ça n'a 10e. Peut-être que ça n'a rangé moussoussou. C'est la tourne, yo panier zo circulé. Mais ceux qui mouninga a pambouami, acclame la bénédiction de l'autre. Je sais que c'est mal, ça fait très mal d'accepter la bénédiction de l'autre. Mais pourquoi ça fait très mal? Pourquoi? C'est l'œuvre du diable, c'est la jalousie. La jalousie. Mais c'est là, ceux qui les loient aux UT. Biso tomona penda, na loba qui a la fa passer. Nani tortue tellement yo kaka mungu nzambe. Azozela. Bato bazo lekaye, bazo sekaye. Yo zo kende wapi longwa, okoma lelo, okuta arche basiba kangi. Mais comme yebi, patience, eza bololo pona komela yango, mais futaka. Peu importe, malembo yoko tambola. Yangone ko samba ko kotisa yo. Akokotisa yo. Arche ko kanga mate sans que okota. Ata bato bazo lekayo, bazo sekayo. Oyo. Lelo mutako bota avant yo. Mutaze mukanda avant yo. Mutasali azo lekazo sekayo. Yo depuis ya ngunda awa. Mais yeba keno place oyo bapesa ka mikanda ezikite obia mite ezali soki ezali eza na chance oyo nzamba akopesa ba mususu pozo mukanda wana. En tout cas gardez kaka maloba yoka na nzambe otala liboso nzamba kokomisa yo. Merci bandeko, en tout cas tozo kena biso na kochite parce que webi kaka media ezalaka tango to aborder pena ba sujet o botindaki mituna na bino pe o botindaki vraiment parcelle ayambola nango awuti ko yambola bino lolenge o esengeli ndeko soki yo moni vraiment oza contenté par rapport ya motuna na yo olingi susu pasteur a développer en plus, ça c'est pas un souci. Komela biso kande bo komela ki biso to kozwa ba mituna ngo to kotuna toujours passer to bengse sous na plateau afin que aya lisusu ko répondre na ba question na bino nango pasteur to ke na biso na suka tozo chité na ebité soki okoki suko bakisa ko pesa su bande ko conseil ndengo mo lobi surtout ana short form ko mona ke bande ko mingi oyo yo bengi yango sida na spirituel ko mona bande ko koma baza ko respecter te bazala stable esika moko lelo za awa lobi za awa yango okonotango pena na komona ke na kombo ya sida spirituel. Alors na bande ko wana el conseil nini yo ko pesa bango na journée ya lelo na ko pesa conseil ona na moni ba question ezala makasi mingi mais na ko par la grâce na meka ko répondre yo conseil na ko pesa bandeko baluka ilongi na nzambe bameka kotuna nzambe batuna nzambe soki nzambe azomona bango na alliance au bazali lelo pour éviter bango kotambola katambolaka okokozwa pe okosala prostitution spirituelle otali boye pena babilongi bayebi déjà yo tambolaka c'est pas logique ça là posé stable le pamboli et kolanda yo. Alors toke nango siko pe na côté mususu komona siko bandeko oyo lelo obazo sela nzambe
oyo pena vocation na kati na ezate mais azo sango kwa na courage ne tika sala aussi longtemps yemoko musupa zo prononcer lobi que non na musala ona osala ngaka na sala mais yemoko kati na zo sentir que abenga mapenda na makambo wana te tolini ni oyo koki kopesa ye azonga na ye na ban ou bien a continuer kaka nde toloba kaka na lingala oyo za ya makanza ki grodo a continuer kaka ko Zamba azo pekisa bato basala nzambe te ye moko basalela ye te mais c'est bien basalela yo osala nzambe est-ce que ozo sala nzambe sur base de quoi osala nzambe sur base il faut zala na fondement na eloko ozo sala nzambe la plupart aujourd'hui il y a plusieurs pasteurs baza ba Melchisedeki. D'accord. Pourquoi on a le Bible Melchisedeki? Ils n'ont pas de père spirituel. Bana papa ya molimo te otuni papa ya molimo na ye atika papa le lonzamba tomboli. Moi je peux vous dire aujourd'hui donc pasteur kozala vraiment un mentor otozo baba papa molimo ce sont des mentors obison de tolobaka awa donc ezapena très important un serviteur de Dieu il doit avoir un mentor. Bien sûr, moi j'ai des enfants qui ont des églises plus que moi. Moi j'ai une église à Lubumbashi, mais il y a des enfants, Élysée, il y a beaucoup de pasteurs, les pasteurs ils ont des églises, des très grandes églises, plus que moi, même leur papa. Bien sûr, dans une église, si vous demandez en Australie, là actuellement il est au Canada, c'est-à-dire il me respecte comme son papa. Le problème c'est que il faut être toujours mentor. Il faut un mentor. Même l'équipe papa n'a eu à Molimo. Ça c'est pas un souci. Oui. Il faut la référence. Papa n'a eu à Tikali papa n'a eu. Attends papa n'a eu à Subaranambetu. Papa n'a eu à Melaka Sokindenini. Masanga bozo kende kolokota moni tanto ya bana miki. Oh papa ya nani na quartier. Akoibo ya bobo kende kolokota. Omona batu baki balokoti. Papa n'a eu à Zaka papa. On ne change pas. Jamais au que de papa monsieur soit adopté yo. Mais papa n'a pas vivant. Yo kanisi que non. Papa wana après ateya yo. Papa on a sala qui est le lot za la wana. Le lot sur nazo loba. Ata nazo regrette. Ata sur na lobité. Oh pas moi matin na ministère. Il faut un père spirituel. Exact vraiment. Ça c'est important. Un père spirituel. Quand na ba vie na bango peut-être. Très important. S'il y a un problème, il y a quelque chose. Moutako ko reprocher yo sans papa ezaka papa na. Mais ce qui se comme mutabimine ndengo na sans papa. Aza Melchisedeki. Osomona mwana lelo abimi sans papa mwana wana eza lokola ozana mwana akola kate azaka mwana moko bo mona penda depuis wimana na maternité akola kate. Akola kate azaka mongol akola kate. C'est-à-dire que no mwana wana azana 1 mois azaka ti 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, azaka na 1 mois. Mais mon frère, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. C'est pour dire que non, dans Biloko Moussousou, il y a des enfants, il y a des serviteurs de Dieu mongols. Ils n'ont pas de père spirituel. Ou comment est-ce que yo serviteur ont un père spirituel? Même si tu as l'église, même ton père spirituel n'a pas une église. Il faut un papa na molimo, c'est très important. Même s'il y a un problème, aux en référence. Élever ton père spirituel. Les loyo, au monaka que non, au yebi ba verset belé, comme une église, au comme au lingasius, au père spirituel, azasum, ya niveau na ngaite, il faut na luka mutus. Papa, papa va changer ngaite. Merci bandeko en tout cas to komi na suka na émission na biso ya lelo. Bo moni pasteur na suka uti koloba vraiment que papa va changer ngaite. Ata za muta bakwiti ya ndenge nini ata kwe ya kameli agene tis na suka kokoya bozalaka na courage ya kolokota ye kozwa ye kowanga na ye jamais lipamboli na yo eza epai na ye pe kofungoma na yo na makambo ebele ekouta kaka epai na ye na yango vraiment toke kopesa pe bandeko nyonso tu oyo bazwami na Congo Kinshasa bambote ebele oyo basalaka kati na Gemidor TV pe na Angola bambote ebele vraiment tozana bino toujours ensemble tobosani pete bandeko na biso awa ba sponsor na biso tokei vraiment et pas maman na biso Myriam salon de coiffure Myriam so bozo mona kaka ba coiffe mystique donc eza vraiment lek na biso mwana biso Mohamed toujours azana pona coiffer biso na kati ya salon Myriam awa na short fond ezwami bongo na Daniel Jean Richard alors ndeko ko hésiter te soko sali tour na short fond on le ka vraiment wana en tout cas musala kitoko makasi tobosani pete tokepe pa mamiston malewa bambote belé soko lingi ba vive frais ezali moins taba moins likian ezanga raté
epai ya mama na biso Hermione Maneka. Alors to komi na biso na suka na mukona lelo démission de toyebisaki bino ezongi penza comme il faut. Pasteur azani disponible wana tangu nyo surtout chaque semaine to andoleka nsoki nza ba pesi biso makasi 2-3 fois pourquoi pas, mais tozo senga pe lisungi na bino, tozo senga bino toujours bo komela ka biso bo zala te lokola histoire à les corbeaux et les renards. Biso toza na makambo wana te, toza penza ponto sungana kokoso place bomoni ezali boyebisa biso biso toza na biso flexible plutôt toyokaka tokoya wana toujours pona kobongisa nango botikala malamu tokutani ya mbala sima. En tout cas tombeli bino pe semaine tozo banda ya malamu boyebi bien que toza na ba vacances partout yo zomi 4 na vacances. En tout cas nzambe abatela yo ele kamalamu ozonga pe na ba nouvelle malamu botikala malamu tokutani su ya mbala sima ya bino molobeli Deo Nzinga tozalaki bongo na pasteur na biso oyo azalaka toujours na biso quel que soit ba passe ba mbiche atika ka biso te azoya toujours kosunga yondeko kobanga te eza maloba nzambe yo pe yaka oleka oloba oya yo eko edepe bandeko ko hésiter awa tosenga keloko te yaka loba osunga pe bandeko po musala nzambe sala nini etombwama na yango botikala malamu. Pasteur Eli Muteba azali na ye ba numéro ya téléphone ya na se sokoza na posa na ye. En tout cas ba numéro zali soki pasteur akoki ko clôturer na ye afin que soko pesa mbote nzambe Bible zoloba nzambe azana sima maloba na ye pour accomplir na lingi maloba oyo ezwa esika et influencer mutu nyonso akoyoka yango na vie na ye na kombo na Yesu Kristo. Et puis la ligne juste na pesa choisi de l'Éternel yoyebi, tu es là dans le cœur. Et puis na pesi sous FN na pesi ombote misi kozali na pesi pe papa ndombasi na pesi vraiment nzambe alliance na ngai amona yo esi kozali na kombo na Yesu Kristo na pesi pe bana na ngai nyonso le prophète Élisée tous mes enfants spirituels na pesi bino mbote sika bozali pasteur Charles sans oublier na pesi bino mbote nzambe amona bino na kombo na Yesu. Merci bandeko tokutana ya mbala sima ndenge kaka ezalaka. En tout cas tozana bino ensemble toujours oyebi kaka media eza tangu donc voilà na yango botikala malamu. Ciao 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 ciao.